Bonjour, 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 bonjour. Mbote na bino nyonso tuba ibunga maman Eliani tu na pesi bino mbote ba ebwe na bino nde na mesana toujours ko pesa bino ba ebwe ba ma vimpi na bino nde na mesana toujours. Est-ce que vous allez bien? Boni bino. Lelo toza le 31 octobre 2021. Nzambe ala musibiso susu asali biso susu grâce asali biso ngolu. Nzambe ala musibiso na makasi yango tolobi merci. Biso lokwa tolamuki boye eza pe na ba mususu balamuki te. Balamuki te po baza mabe bazongisi milimo pa nzambe tata po na nzambe moko asepelaki mukola koza bato na ye azwi bato na ye biso baye toza na bomo eza kaka ngolu oyo nzambe tata asali biso. Et alors le 31 lelo toza la fin du mois ezali dimanche, donc mois lelo esuki na dimanche le 31 octobre ezali dimanche lelo na tongo tozana no tongo boyango bomoni wa bino ndeko mama Eliani tu nazana na voix pe ya pongi peut-être tozana no 8h du matin mais na lobité nzambe kwa sala musinga ngape na sala nini na la mukana pesa bandeko na ngambote baye ya ngai baye balinganga la sala nini na pesa bango mbote. J'espère que vous allez bien. Lobi na butu avant tolala bomoni vidéo moko circuler vraiment la chaîne nyonso surtout vidéo est circuler ya pasteur ya Bula bandeko basi bakangi pasteur Bula kokanga pasteur wana Bula bazalaki mibale soki pe baza bambanda babima na pasteur wana bango nyonso mibale tango bakutani zuwa exploser babengi pasteur wana Bula. Pasteur wana avandi na mboka ya France na ville ya Choisy les Rois esika pasteur wana avandaka. Au moins 5 personnes batindelinga même vidéo. Vidéo on a l'extrait yango déjà so otali na chaîne okomona vidéo yango eza déjà wana na chaîne. OK yo tali après oui osa nini osa la continuité ya lisolo oyo. Ba pasteur ya lelo yango wana soko vandi otali ndeko na biso frère Jeff Fongo le bité frère Jeff Fongo azana raison makambo lo baka ba église bâtiment tala ndenge nini pasteur ba ser bakangie bula pona nini bakangie bula seka bimaki na bango papa munene boy libumu munene libumu kilo sotali libumu mo libumu eza kilo ti bandeko basi bakanga ona nzela babenga yo bula sans respect yo za pasteur nakati ndako wa nzambe basambela kepa na yo siko za penza bula ya solo seki bandeko wana basi bamona bulumbu na yo po soki bamona ki bulumbu na yo te balinga ki babelela ote ke pasteur a bula ti babeleli yo ndenge wana pasteur a bula pasteur ya sexuel nde balobaki nazo répéter kaka pasteur ya sexuel pasteur ya bula ti babeleli pasteur a bula babeleli yo pamba te seki bamona ki bulumbu soko moni mutaza ko ba makamu mususu ndenge babande ko loba wana seke bolumbu na yesa kinini emonanaki na baser na biso na babenge pasteur ya bula babenge bula pamba te bomoni ndeni boza ko kisa musala ya nzambe soni tongo ndenge etani bona yebi ke baser ebele babongisi déjà ba maquillage na bango batie wana bilamba la bango batie wana po baokende nini baokende église mais siko tongo bato bazokende église ko kutana na makambo boye mobali nini akolinga kutika susu mwasi na yake ende église ya ba pasteur modèle oyo mobali nini akolinga akende su église na ba pasteur abula oteli pe passer libumu kilo libumu penza ma penza ke libumu penza elia ka semu lebi salade te o eza libumu semu libumu mona penza tala libumu kilo ya pasteur oyo ba publier pasteur ya bula monde lelo comme na réseaux sociaux tango zo sala likambo il faut que likambo na osalo so komi kaka na maboko ba réseaux sociaux likambo ko tambo sa nini ekokende na ba église lelo ba déception eza ebele ba pasteur bango musala bango za kibula kolinga na basi ya bato na ba femme mariée na lobi te ke bango nyonso mais na lobi kaka ndenge eza na mokili ya lelo kolinga basi ya bato kolinga bana ba protocole kolinga wana ndia domaine ya ba pasteur oya mabe ba église mususu mabe nango eza na basi ya ba pasteur o to bengi ba mama pasteur basi ya ba pasteur bango nde songi kotonga songi kotonga ba pesinga rapport ya mama pasteur moko boye aza koseka mondimi na yake ye kutu nenga zana abota kate ye kutu soka aboti ya na ndimi te ye kutu nenga zana kotikala kobota te koma yo mosali ya nzambe omibengi mwasi ya mosali ya nzambe komi pe mosali oza pe diacre na église soki diagonesse na kati église ya mobali na yo koma okoki kolakela mutu ke ndenga aza wana kutu kobota te kaka po longola zemi yango kobota te nani ayebisi yo eza na bato ayebisi yo penza ngane naza na longola bazemi 6 maboti pe bana 6 abi non longola bazemi 6 soko bota na bana 12 pe na bato na longola bazemi 4 boti bana 8 ezali
bazali mais ça pe na bato alongola peze mite aboti pete parce que bana nzambe ne mutapesaka bana yo oyo sambelaka yo oyo zo ngolu nzambe apesi yo bana sambela pona ba oyo bazangi bana noko modi ba onke bakobota te akosouffrir ye nenga zana ko souffrir libala wana kutu bakotike mobala koboya ye po akobota na tena libala mais pourquoi parce que sœur kende ko se confier pas ya moi ça pasteur que ma pasteur na zana longola bazemi 3 taona zaka na Afrika ngola bazemi misato sikonde na bali bo mabota ezo yate ndenge mabota ezo yate boya en tout cas sambela pona nga moi ça pasteur ya sambela pona ye ayoka likamune passe na motema azongoza fardo ayoka mawa ya bandi ko panze sango église ndenge kutaza wana akobota te libala wana kutu ekokufa po osanini akobota te bongo siko est-ce que bana oyo muto pesa ka bango Bible ngo moko lobi Dieu fait grâce à qui il veut nzamba zo sala ngolu na moto ya lingi mais ndenge nini yo ko tia point toke na moyembi frère Patrice ngoy musoko lobi na nzembo ke ko tia point na vie ya moto te tia virgule ko tia point na vie ya moto te tia la virgule point nzambe ne moto tia point na vie ya moto soki nanu moto akufite atina nozolo likolo te oyebi te lobi na ye vi na ye oyebi ndenge ekozalela te bozomo na makambo zo pekisa bato bakenda bandako ya nzambe Mobutu aloba na tel frère Jeff fonga publier comme Mobutu aloba alobi après moi ça sera le déluge alobi ke na balabala bona kwa omona kaka église finalement be église ngo mosala nango nini mosala nini kitoko oyo église za ko sala mabale belé panzani kaka na ba église okomona bato babalani bazu problème église ole sangisa e panzi lisusu ndeko panza libala ngo kufi lisusu ndeko kufa e panzani penze mwanga lisusu ndeko mwanga e pa ba pasteur basokola ka basi ya bato elobi nango ata le défunt Mobutu alobi ndenge nini yo kosokola ka mwasi na ngai bongo biso mibali bosokola ka biso te pona nini bino pe ba mama bomona ka faiblesse te bomona ka te place ba pasteur ya lokuta ba pasteur abula basakana kana bino yaka na sopelo mafuta na nzoto akoza mafuta bandi ko simbola mabele asopelo mafuta surtout moi so kozuluka kobota ba mama so kozuluka kobota senga kaka nzamba ko peso bo tika ko ndoko panzaka ba bolumu na bino pa ba pasteur abula boy akokamata mafuta abandi ko pakolo mafuta abandi ko sopelo mafuta e bongo mobali kobota ezaka ka mwasi te mobali ne muto yaka na semence aye na semence atie na kati ya mwasi après mwasi amemi libumu mwana koli après mwasi aboti mwana kobota bande kobotika eza kaka mwasi te muto na problème ya kobota mibali pe bele baza na problème ya kosanene ya kobota to na mboka mundele traitement ezali kende ko ba traitement na yo tia ngona losambo soki nzambe penza soko ya mana bomo ke yo kobota après 50 ans okobota na Bible basa ba stérile pe bazali eloko ba pasteur ba profiter ba pasteur abula o ba profiter kezani yo ke kuna na posa kobota pona nini basokola ka mibali te si pour moi ça zozemi mobali ndefa matela moi siti apese semence pour moi ça zozemi moi ça komizo la zemi yemo ndenge nini alors ceux qui bozo ke na makambo kobota pa ya ba pasteur il faut bokenda ka mosi na mobali aïe ça peut mobile qui yon ngo za bo ifuna sukolo poso na sukolo te moi pesa semence ezate ba mama bo fongola miso bo tika kendo ko longola bila mana ba pasteur modèle tel pasteur bu mukilo pasteur abula ba mo ba benye pasteur abula ti ba benye pasteur abula po ba yebi kazali bula yo ba benye pasteur abula pasteur andumba pasteur ya bula wayo pasteur ya mungando et salama kilobi samedi vidéo na kia hier samedi lelo toza dimanche le 31 yebisanga mibali oyo batali vidéo na pasteur abula bokanisi bakotika basi na baba kene na ba église frère Jeff Funga ya kotalawa ayemba kango pasteur ya bula un jour bokopesa frère Jeff Funga raison pasteur nga utasa na pesa déjà raison pasteur ya bula frère Jeff Funga salela ba otina banzemba ba pasteur abula bomoni yango basi mbale bakange na nzela abandi kofinga pasteur anini pasteur ya bula bosukola rape mibali ti mobali na ko linga penza moninga ne mobali penza mona ngondo na ye alongola bilamba sokole po azobota te ko bota tengo zaka na basi non mibali pe babuta kapete bazali zaka basi te bandeko tongo yango etani ba ma pasteur botika songi botika basongi ba ma pasteur botika kochola bato babala te na église na bino botika kochola bato babota te na église na bino parce que bino pe ndenge bozana boyebi te avenir to yeba kango te to yebi avenir te ba ma pasteur ya songi botika na bino pe bato boke na église tongo teno ke na église tango zo ke na église kende na église pe bondela pe ya solo
okende église tala kanda na motema okende église songi epai oki kotala saki ya moninga seki wana amemaki yango dimanche passé ame yango so dimanche ye kutana na kabelo te atiaka bameshe wana mikuse bameshe wana kuti yi biloko akala nga kuna kokota yango te alataka bien te na bandimi na bapaster na bama paster même moral bango tout bato matongi même moral bango tout bato matongi. Il faut qu'on change lola oyo na yebite bato bakota lifelo ezozela nanu kobanda na bapaster tina bandimi lifelo ezozela kobanda na bapaster tina bandimi kokende losambo kokende église lundi mardi jeudi dimanche eza koyeba nzambe te kosimba bible na maboko eza kozala na nzambe na kati ya motema te. Wana tokutani tout à l'heure tokutana tout à l'heure toza na ba live lelo na pourquoi lelo na buta lelo na zoyembela bino mwa mulopo boy mwa mulopo voilà mwa mulopo na zoyembela bino lelo akoyebisa biso ba vérité mingi ba vérité cachée mingi tokoyeba ngo lelo epa ya mwa mulopo bo se préparer na 21h heure de Paris Nzamba Sunga tokoza na live na ndeko na biso mulopo en couple na mobile na ye. Que Dieu vous bénisse, God bless you. Mungu awabariki tata Nzambe kalisa kumuna Nzamba Bechnel ba betu bon dimanche ma pasteur ya Saint-Denis tika sungi tika kotonga bato babala te tika kotonga bato babota te parce que mabota muto pesa yango te. Bye.